L'Éternel Dieu, après avoir tout créé, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultivât et le gardât. Travailler est donc un devoir sacré, une obligation divine. Tout homme qui travaille selon le plan de Dieu pour sa vie est un homme béni. Ce par quoi t'as la liberté, ce par quoi tu seras béni, car la main ne peut plus tomber. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va t'asservir. Prends bon courage à pas de son métier, car la paresse est par de but. Esengo mingi luka boyambi biso na bandako na bino na nzela ya télévision. Lelo toye liboso ya télévision oyo pote tozali na mateya oyo ezali très important. Monsi na ye ezali kolakisa biso na nzela ya serviteur de Dieu Pasteur Kazembe Gérard. Yango wana lelo oyo tozali na esengo mingi ete boyambi biso na liboso na bandako na bino. Mateya na biso thème nango ezali les chrétiens et le travail. Yango ezali na deux parties. Partie ya liboso ezali mateya, partie ya mibale ezali interview oyo ezali très important pour na biso bala na Nzambe yango ekosunga biso malamu mingi. Nzambe apambola biso tolanda mateya. Premièrement sur terre, nous sommes tous passagers. 50 minutes, un jour pourrait bien. Na pesi bino mbote na komo na Yesu. Bino ba obo ali kolanda na ba écran na bino. Nzambe apambola bino pe mbote mingi bisika bozwami. Lelo Nzambe atina motema na ngai et que toko ko partager na bino sujet moko ezali na importance moko munene pour la mutu nyonso kati na mokili ezala chrétien to pe ozala chrétien te. Po mingi kati na mokili bali kolobama et que bato bali kosala Nzambe esengeli bali na mosala na Nzambe esengeli basala misala te. Mingi bali koloba ete ba pasteur ba évangéliste ba apôtre esengeli bali na église bakoki kosala mosala te. Na yango liboso to kota ko expliquer ko limbola yango po ba na Nzambe ko comprendre eloko nini Nzambe alingi na sujet wana lokola mosali na Nzambe nyonso lokola ndenge Nzambe aloba na liloba na ye liboso ya kosala nyonso esengeli tokota kati na mabondeli yango wana yo moto ngai kobima na ndako kobima te vanda tobondela mpola na mateya yo oyo ngai kosala makambo mosusu oyo na importance te vanda tobondela ngai na yo elongo mpo tozala na mateya oyo ekoki kosunga bomoi na biso mateya oyo ekoki kobongisa bomoi na biso mateya oyo ekoki kotia biso kati na lumière wana nabandi kobondela Nzambe tobondela ngai na yo elongo epai yo ozali. Tata Nzambe na tondi pe na kumisi monene na yo ya solo ozali mokonzi. Nzambe lokola yo kati na mokili oyo azali te pe akozala te. Philosophie ya bato ese eleka na yango kutu mosusu tobosa na bango me ya yo nkolo maloba na kati na liloba oyo okomela biso na kati na Bible eleka te pe koleka te etikala kosala misala esalaka misala mikolo nyonso yango wana Nzambe na mitiki na maboko na yo bandeko nyonso bali kolanda nga na pesi bango pe kati na maboko na yo Nzambe tika te tango nga na koloba ezala ngai nda koloba te me yo mto ali koloba makambo nyonso oyo ya mabe ekoki kosala eke bato bakwa koyoka maloba na yo te makambo nyonso tu ya mabe oyo ekoki kosala ke elobisaka makambo oyo nakoki koloba te na ntango oyo nkolo toali kotelemela mpe kobebisa yango au nom de Jésus Christ le roi tika te Nzambe yo oyo ogidaka liteya opesa mateya yo oyo olobaka oloba mpo na peuple na yo sika bazali bakwa kozwa boyebi na kumisi yo Nzambe merci pour la présence na yo tika te kokomi monisa ngai instrument ya pamba yo ne Nzambe loba pesala kati na ngai na kombo na Yesu wazali mokonzi mpe mobikisi na biso nde tobondeli boye amen. Ya solo bana Nzambe lelo sujet oyo toali na yango eyali sujet moko monene mpo bato mingi bali kolanda makambo oyo bato bali koloba kolanda makambo oyo bato bali kosala me biso tolingi tolanda oyo Nzambe alobi kati na liloba na ye nautaki koloba bato mingi bali koloba non lokola nga nali pasteur nakoki kosala mosala te ifuna sala kaka mosala ya Nzambe mpo Bible elobi na kati na mosala na ngai ya Nzambe na kosala wana na kolia ifuna lia badime baofrande me mosala mosusu nakoki kosala te bamisusu bono
Madame Bassala, ba misusu non, Madame Bassala te pour pas kipe milimo ya bato. Mais au lieu de yoka oya lobi non na oya lobi oui, to yoka iloba na Nzambe lobi ni. To bandi na kati na Biblia, na ebaneli ya mokili na Genèse, na chapitre 3, verset 17 à 19. Kuna to ali komona que tant Nzambe asali mokili na kati na jardin d'Éden, Adam pe Ève bazalaki. Ye apekisaki ayebisaki surtout na Adam pour apesaki bipe ko nepai na ye koloba ye ke elanga mobimba na pesi yo ovana na kati mais keba na mbuma ezali kuna na katikati kolia ya mbuma oyo te mpo soki omei kolia mbuma oyo okokufa soki omei kolia mbuma oyo makambo nyonso ekobebela yo mais baye kovanda nyoka Satan aye kokosa mwasi tant akosi mwasi aye kondima makambo oyo Satan ayebisaki ye mwasi mpe na esika te alia mbuma wana Nzambe apekisaki ye moko ale akamata apesi mpe pa mobali na ye bongo Nzambe alingi kobenga mobali kati na elanga na Eden alobi na ye Adam azwaki kobanga mpe kotuna bango alobi me ngai nayebisaki bino te mbuma oyo bokoka kolia yango te bolia yango lolenge nini mwasi apesi explication na ye alobi non ngai soki naliaki mbuma oyo ezali Satana ezali nyoka nde moto akosaki ngai bongo oyo mobali ngai soki naliaki mbuma oyo ezali Nzambe mwasi oyo otiaki pembeni na nga ye nde moto apesaki ngai mbuma oyo mpe naliaki Nzambe alobi maloba na ngai nayebisi yo boyi koyoka olandi oyo ya mwasi alors na yango yo mwasi nyoka liboso yo oyo okosaki mwasi okobanda kotambola toujours na libumu na yo mpe obanda kolia toujours putulu punition nyoka azwaki yango wana mpona mabe oyo asalaki alobi yo mwasi kobota na yo ekozala na pasi atali mobali alobi mobali yo okoyokaki maloba na mwasi na yo na esika te oyoka ya ngai Nzambe kolia na yo ekozala na pasi esengeli na yo osala mosala otoka na elongi na yo otoka bongo nsima nde okoka kozwa moyen ya kolia punition wana Nzambe apesi biso na kati na mokili mpona mabe tosalaki mbuma tolia Adam na Eve baliaki punition yango lokola Nzambe ali Nzambe na mawa abakisi bénédiction na pembeni liboso efili osala mosala soki osali mosala otoki omoni mpasi nsima na yango nde okosala nini okoya kolia yoka epai nini Nzambe abandaki kopesa mobeko ya mosala ntango Nzambe apesi mobeko wana ya mosala alobi na motu ke ifo osala Nzambe alobaki te ke nayebi ke ntango yo kobanda kosala kati na mokili oyo ekozala baserviteur de Dieu bamisusu bakoservir nga te mais mosala ezali kaka mpona bato bana koservir Nzambe te mpona baapôtre mpona baprofete mpona bapasteur bango babana kosala te bana kolia kaka na kati na église alobaki yango te Nzambe alobaki tuku na motu mpo olia esengeli osala mosala na banzi wana toyokani malamu mpe soki totali na mokani na Daniel chapitre 2 kobala na verset 46-49 wana kotanga ndakisa ya basali na Nzambe mokili mobima toyebi Daniel toyebi makambo oyo Daniel asalaki mais ntango Daniel azwi bokonzi na Babylone tanga verset nauti koloba malamu na chapitre 2 okoyoka Daniel abandi koyebisa mokonzi ya Babylone alobi eke mokonzi nasengi na yo lokola opesi ngai bokonzi bandeko na ngai mpe Meshak Shadrach mpe Abednego opesa bango mpe mosala na intendance na bandi kolandi malamu mpo nini Daniel alobaki te ke non lokola yo opesi ngai bokonzi na kati na Babylone bandeko na ngai oyo misato bango bavanda babondelaka mpo na ngai to babondelaka mpo na mboka mais Daniel ayebaki ke babondelaka na bango bandakala Nzambe ayokelaka bango mais lokola ndingisa ya Nzambe yazali te mpona moto alia esengeli asala lokola ye azwaki mosala esengelaki mpe na baninga na ye wana misato apesa bango mosala ya kosala tokiti lisusu na acte des apôtres soki totali na chapitre 4 tokomona partir ya verset 34 ntina ba 37 kuna okoremarke bible ezoloba ye ke bayekoli oyo bandimaki bazali kovanda esika moko mpe biloko oyo bango bazali koteka soki bazwi mbongo na yango bakoya kotika na makolo na bantoma baya kotika yango kati na église na bango mpo ete bakoka kosalisa na mutu na mutu na besoin oyo azali na yango balobaki te ke oyo bandimeli esika moko bazali kovanda kaka kobondela pamba non bazali kobondela mais bazalaki mpe kosala misala yango na boki liso ya Ananias mpe Safira bakufaki mpo na nini mpo bakendaki kosala bilanga ntango bateki bilanga mbongo ya bilanga bazwaki esika te baya nango nyonso babombaki ndambo baye kokosa baye kopesa ndambo
yango wana liwa ezwaki bango nzambe abomaki bango parce que batosaki maloba na nzambe te wana tokomona baplaire ya bato oyo bandimelaki nzambe bato oyo bandimelaki yesu bango nyonso bazali kosala misala soki olandi malamu nzambe azali kosala bafeneya te landa malamu liloba oyo meme moïse liboso nzambe abenga moïse po ete akende komisa bana ya israel akutaki moïse wapi moïse abandaki kobokola bibwele ya bokilo na Ejipto donc moïse azali kosala mosala pierre yesu akutaki na ye abengi ye po akende kosala mosala yesu alobi na pierre nini alobi pierre yaka moi je vais te faire maintenant le pécheur d'homme pierre azalaki kopeshe bambisi mosala azalaki kosala yango wana Matthieu po yesu azwa ye bible elobi Matthieu azalaki collecteur d'impôt Matthieu azalaki kosala mosala na bandi na bandakisa oyo nyonso efungoli biso miso efungoli biso mayele mpona kotala ye ke na ye bandeli nzambe alobaki ete moto esengelaki na ye asala baoyo bayebanaki na liloba na nzambe baoyo basalelaki nzambe basalaki mpe misala na bango donc ezalaki na motu moko te oyo azalaki fene avandaki na ye asalaka eloko moko te tokokita sikoyo makambo tobandi komona makambo moko impossible na kati na mokili oyo eza na milie ya bakretien bato balingi mosala te eza na bato oyo bayebi nzambe te bato balingi mosala te bato balingi kosala nini kovanda na ndako biloko oyila bango koya na ndako nzoka nde moto oyo alingi mosala te azali kobuka mibeko na nzambe mpo nzambe nde moto alobaki likambo wana na jardin d'Eden alobaki ete esengeli na motu atoka na motoki na ye nde akoki kosala nini kolia me lelo basali na nzambe tolingi misala te eloko biso tolingi toliaka kaka badimi na kati na eglise mais eza na danger badimi na baofrande wana eza na danger monene basali na nzambe bofungola miso na likambo wana toboyi te soki bakoki kopesa yo dimi ozwa po ozali kosala mosala na kati na eglise mais motema na yo ezala kati na badimi wana te esi osala mosala Daniel asalaki mosala Joseph asalaki mosala Pierre asalaki mosala bazalaki bafeneya te soki lelo otie motema na yo ke mpo olia il faut oliaka na kati na eglise est-ce que oyebi te okoki koderute mateya na yo mpo bato bapesako badimi na baofrande même soki basali mabe okomi na difficulté ya koteya bango la vraie parole de Dieu ya sanctification sinon te okozwa susu mbongo ya dimi te okozwa mbongo ya ofrande te mais soki odebriyaka yo moko ntango okoteya okokipe te moto apesa dimi te yo omilesaka yo moko okoteya liloba na nzambe droitement donc église eza ligablo te église bit nango ya liboso eli mpona kokende kozwa mbongo te bit ya liboso na église na nkolo eli mpo bato babongola mitema eza régie des eaux te eyali agence ya voyage te epai okende kovanda oyo na koteka batike 25 lelo so bato basoni batike na kozwa mbongo na kosala boye na kosala boye non kuna ezali elanga na nzambe eli epai bato bali koya mpo babongola mitema donc pasteur prophète évangéliste mosali na nzambe moto nyonso ali kokamba église kotia motema na yo na badimi te tia motema na yo na liloba na nzambe mpo bato babongola mitema soki bakopesa yo dimi gloire à l'éternel ezali malamu mais yo salaka misala na yo bakomi dépendre yo moko dima ngo papa ata soki obandi kozwa yango yo kasi ozala pasteur to évangéliste libere na kati na église wana okoki mpe kokóma mobangi olemi moto mosusu azwi est ce que na église wana bana kopesa yo sikoyo mbongo ya pension église bapesa na moto pension okozwa pension te mais soki oza na mosala na yo à part oyo ya nzambe ozali kosala nde okomona okozwa quelque chose même soki okomi mobangi moto mosusu aremplace yo mbongo na yo ya pension epai yo osalaka ebandi koyela yo tokoki kotia motema na mbongo ya église te yango wana omoni bapaster contrôle esili contrôle esili moyen lisusu ya kotia liloba ndenge ezali te po bato bakopesa badimi na baéglise na bino mwasi ya ndumba sœur ya ndumba na vitrine ntango akoya apesi dimi yo ozwi yo mpo oyebika asalaki ndumba oyo okende koyiba soki koteka babange ali na mbongo yo mpo ozwi yango nyonso olingi nini osenrichir na église ozwa mais bato wana bazopesa yo oyo azosalaki ndumba oyo azoteka bange oyo azosala makambo ya mabe koya na mbongo na kati na église est ce que oyebisaka bango te soki oyebisaka bango te ngai na profite koyebisa bango bana na nzambe boyoka nayebisa bino oyo bosalaki ndumba na vitrine bino oyo botekaka bange bino oyo bosalaka makambo mabe ntango bopesaka dimi ezalaka mpona kofimisa libumu ya paster nzambe apesaka bino eloko moko te mpo nzambe alingaka mbongo ya mabe te nzambe alingi mbongo ya moto ezowuta na motoki na ye mpe lelo pasi
makasi ekoti bato bali kocomprendre te sorti nini ya mosala moto akoki kosala po toyeti koloba likamaki ndumba likama moyibi likama koteka bana na nzambe yoka sorti ya mosala mwana nzambe akoki kosala mwana nzambe akoki kosala mosala nyonso oyo yali kopesa lokumu epai na nzambe mosala nyonso oyo yali kofingisa kombo na nzambe te wana mwana nzambe akoki kosala me mosala nyonso okoki kofingisa kombo na nzambe mosala nyonso yali mosala ya masumu mwana nzambe akoki kosala yango te mwana nzambe akoki kosala yango jamais aloba ono tika sala kaka kinduma essentiel église ezwa quelque chose église ezwa quelque chose mais yo epai na nzambe ozwa eloko moko te epuis nzambe mbongo na mabeni ngo natalaka yango te donc mokristo okoki no kosala mosala nyonso kaka oyo yali kosepelisa nzambe wana tokomi na sorte nini ya mosala mokristo akoki kosala mais misala ya mabe okoki kosala yango te bomikosa te balingami bona na bible malamu mpo elo bato bakoyebisa bino balobi o non kutu na mokili baloba il n'y a pas de saut métier il n'y a que de saut gens keba kozwa définition ya bible osangisa na définition ya dictionnaire te théologie kosa yo te badéfinition mosusu bozwa na théologie na kati na dictionnaire ekese no ya bible epai na biso bana na nzambe misala ya mabe ezali misala ya mabe nini nayoti kotanga yango te soki moto akokende osalaki ndumba eza mosala mabe donc il y a de son métier il y en a soki moto akokende koteka baglore ezobebisa bana bato bavi na bango eza mosala mabe yo moto osala mosala baninga esika moko bosali mosala normal ekomi ntango kofuta yo kamati okamati nyonso tu okopesa baninga eloko te baninga bazolela na komona mpona mosala ozosala yo nde oliaka bango baliaka te ozosala mosala mabe eza mosala malamu te ezosepelisa nzambe te donc mokristu esengeli opona mosala mais lelo mawa ezala bakristu bakomi bafeneya ekoma mpe bato bayebi nzambe nano te bakomi susu bafeneya bato balingi mosala te surtout awa na poto mawa mingi mawa okomona moto avandi o non ngai namoni bamisala wana kolamukaka na batongotongo moyen te malamu nafandaka na social loko apesaka mbongo na social naliaka nanga bien oli nafutaka baimpo banini wana so na problème wana te mais non soki oli na permission ya mosala nano te likambo te vandi olia social parce que nano ozwi permission ya mosala te mais soki ozwi permission ya mosala luka mosala okokisa mobeko ya nzambe mobeko ya nzambe oyo alobi te mpo na motu alia esengeli asala luka mosala na yo parce que eza na droit ya travail mais eloko tozomona bato bazosala misala ya société balingi te onge na kovanda na kaka na social mais ntango tomotali ti pokwa azolekisa lere na ye wapi okomonela matonge abandi masolo akosolola matonge asololi masolo mpe ezanga ntina mpo kokoki azongi na ndako ye moto na mwasi na bana okende kuta bango kuna na Tottenham okuta bango akota na magasin mabe akima na magasin mabe bamasolo moko ya pamapama ezanga ntina kolekisa lere azozonga na ndako no ngai aza na penale ngai na problème te social afuta nga biloko tu mais eza kozala fainéant oza mobali fo luka mosala nayende koloba malamu soki na permission ya mosala te sava soki na permis de travail luka mosala sala mosala okokisa mobeko ya nzambe nzambe alobi moto akolia na motoki na ye mpe mawa mingi awa na poto na mabala mingi ezwi mobulu likambo kokama mwasi avandi na afrike mobali asali misala akangisi bambongo abengisi mwasi aye mwasi akomi azwi permission ya travail bavanda mwa moke te bopa mobali akomi na chômage mwasi akomi chef na ndako mpo ye azosala mpo mobali asalaka te akomi koya kogangela mobali lokola mwana na ye ngai nawiti mosala yo bana ntongo ofandi boloni ozosala opangwisa eza ndako te ngai na kolia nini osali nga ta makema na tiki te naki osali mosala na kompani ngai soza ndako na osali o misala akomi chef te na kati na ndako ser soki oza na bizali ona tika mosala ememeli lolendo te mosala ememeli lolendo te epuis koposana te oyo mobali na yo asala mpo na yo yo osali mosala 6 mois pamba yo baninga ozoloba mais ye asali bambula soki mine mobima mpo yo oya na bana na yo akomi zoba mokristo bible na biso komikitisa ezala respect ezala politesse ezala meme na mobali na yo mosala ematisa o mapeka te yo mpe mobali kovanda kaka boto kaka mwasi alobaka no ndenge wana kontinue koluka soki ozwi mpo valere na yo mpe ezonga ya mobali na kati na ndako
kozala te kofani mwasaki na kosala o mosala yo ofani olingi oluka mosala te luka mosala sala mosala na yo tozali koloba mpona masorte ya mosala nakopesa bino témoignage moko ndeko moko na belgique azalaki koluka mosala aluki ti azwi te akozwa mosala na voirie bayebisi ye fa bana kokoma ya libulu ya metro bapesi bakombo na ye bapao po akende kokoma aleki na problème makasi fala bengisa mwasi na baya batiaki na afrique jour mosusu kaka kita kosala bopa bato bafana na bango immeuble moko baye kokita na metro amoni bango na mosika azwi kombo na pa babwaki akimi o mosala eza fo bakoreve ngai na mosala azongi lisusu te balongoli na mosala ti lelo tokoloba mwasi na bana bana afrique bali kosouffrir tala ndenge nini moto akoki kofaire souffrir libota na ye mpona kozanga boye balobi bien mosala oyo nzambe aboyi eyali mosala oyo eyali kopesa lokumu te na nkombo na ye eyali mosala oyo eyali masumu na miso na nzambe me kokoma metro eza lisumu te eza bien ozotia propriété na kati na mboka kokende kosala nettoyage eza mabe te kosala mpe na bureau eza mabe te moto na moto osala mosala oyo na niveau nzambe apesi yo mpo nzambe nde moto apesaka eloko moko te mokristo akoki kozwa oyo ewuti na ye moko soki nzambe apesi yo zwa ndenge apesi yo sala mosala na yo tala ndeko oyo akoki kominyokola pamba toyei kozonga lisusu moke me mbongo yango bato balingi mosala te soki olingi mosala te mbongo yango kozwa ndenge nini baprojet yango kosala ndenge nini surtout na kinshasa bino bandeko na ngai ya kinshasa mawa kinshasa bakristo bofungola miso botala bible malamu moto akolia na motoki na ye moto akolia na motoki na ye mokristo bajeune garso bakoma na bango kaka ntongo etani babimisi bakiti na libanda batie bakiti na coin bakamati radio monene batie likolo baoyo mosusu bavandi bazobeta jeu de 6 bamisusu bavandi bazobeta carte bamisusu bavandi bazobeta bajeu ebelebele oya siko masolo ebande oyoka mosusu no yo lobi nagayaki yo 2-0 nagayaki yo 2-0 lobi mais lelo lokuta nango na oganye wana 8h du matin ntango balinga bakeluka mosala bango bakosala nini bazobeta dame batie radio likolo ya mire radio wana ezobeta bango miziki babandi okasi te okota dame te nde natieli yo boza blende losoko meko liao nde na olio bana 5 wana masolo bato balamuki na ntongo ekomi okoya mosala na bango kuna mpe na jeu de 6 zila na kobetela yo ntuba na kobetela tuba 6 na bandi na beti 6 atie 6 te longola mpe wana tia masolo bato bavandi yango wana pa 3 heures du temps 4 heures du temps baza kaka wana me balinga bakoluka mosala bango bavandi eloko mwa mosala ezali te oyo mosusu aye ye wana azoya mbango jowilo wana sikoyo jowilo bani koya mbango bana mai bongi bato bavili mikolo te mais danger na bercy na bercy danger mikolo bana mai tikali kobeta jeu de 6 nena kosala nalebi notma nasi makambo me toleka mikolo na france na bercy nayebisi yo bando oyo bayembi kaka lobi avion ezali koya grand frère nanga tindelinga tokotia mosiko toyoka mais danger oyebi ke jibe piana esika moko na wenga son na papa wenga yoka bavoi bercy plein nena babimisi yango te butia batie bani koyoka babani koloba no tibo eza danger mais ekobima mikolo ya sede wana ya danger le ezokende bazosala mosala bato bazokumisa wana jibe pana beti na bercy bayembi na papa wemba esika moko na wenga son eza nango bien bango bakosala misala na bango basili ya nzokima badisi kobima bazozwa mbongo na moko misala bango bakosala na bango yango wana mais bino bozobeta masolo bokozwaki na masolo wana bokozwa eloko moko te buto ekoki lobi bazongi susu wana moto akokende luka mosala azali te oyebi mosala nini bango bazwi oyo azalaka na yanga na ye na poto to azalaka na nongo na ye na poto to leki na ye mosala na bango kompani na bango nde ekomi poto mawa bobongola bizaleli boluka mosala bosala mosala moto akole na motoki na ye okoki kotia ide na yo epai na yanga na yo na poto te epai na nongo na yo na poto te na tata leki na yo te na tata kulutu te na koko te il faut tia motema na yo epai na nzambe okokisa oyo alobaki kende koluka mosala na motoki na yo nde okolia ata moto ane na maladi te okomaka bali kotelefone alo ya betini moyen te biso pena bebe pena apikaki crise otina so $200 mais ya betini wana awa na poto epai azali oyebi te afutilaka mpe ndako oyebi
te aza mpe na bana fo alesa ana makambo ebele ya kosala bili kodoi koluka mosala te bovandi kaka masolo bongo yambe tindi nde sikoyo amemi ngambo ya kotinda bino bambongo epuis boyeba bino kuna na kinshasa message na kopesela bino boyeba poto ezali lola te poto ezali kompani te eza mokili okoya mikili nyonso bajeune garçon bajeune sœur bajeune frère bodébrouye boluka mosala boliaka na motoki na bino mabala ya bandeko na bino mingi na poto ebebi ya mwasi na mobali bazokola suti na ndako parce batelefone na bino eleki to kosenga eleki mingi likolo ya nini bajeune garçon bafeneya bobole bolembu eleki bino mingi mifuba makasi eza te makasi mna kosala bapiblisité ya koloba kaka basene ebimaki babande ebimaki mikolo na mikili danger hiver ezobeta danger babi kuta mwa 12 degré oyebi kise sala machine lega 5 ans mbabi esala mi lisusu mais etali na nini masolo wana ozolekisa salaire pam kili oluka mosala kende koluka mosala tika bisengasenga esisaka valeur epuis nzambe asepelaka te na bato basengaka lere nyonso na esika te bako kosala misala po bakomilesa epuis ntango bazovanda bakobeta badame omona camion euti mboka euti base aye euti bano ezoleka etoni na fufu na bantaba na bato likolo omona bango bakobeta dame master tala gete kuna basongo bayuma bauti mboka baye tala elika mona bantaba baoyo bantaba esika moko bayuma moko boye bato kozobenga bayuma na bantaba wana bango nde bakolesa bino na kinshasa ye nde mosusu ateki taba na ye mibale azwi mwa mbongo na ye akoki kosala yango makambo akoluka motu mpo okende kosenga te mais yo ozoseka ye villageois ozosala eloko moko te fainéant paresseux bobole mufuba ozofainéant nzambe alingi bafainéant te nzambe alingi bato badebriyaka bango moko yango wana titre mateya oyo tozokolanda eyali les chrétiens et le travail mokristo esengeli osala mosala na bakristo balingi misala te bapadano balingi misala te mais bozoyeba teke ntango olingi kosala mosala te ezali mobeko ya nzambe ali kobuka alobi tosala yo olingi kosala te sans raison oza na maladi te obuka na makolo te miso ekufa te ozali ndenge mpena ndenge moto azalaka olingi kosala mosala te olingi kosenga kotelefone bato basi balembi bato basi balembi bino kinshasa balembi bino bato balembi bamaladi ya solo bokotelefone maladi ya lokuta bokotelefone bosi eleki ndelo yango tozali koteya bino boye boyoka nzambe azosepela te na makambo bosala boluka misala bosala misala moto esengeli asala po alia moto akoki kotya motema epai na moto po akolia te makambo koloba ezali ebele sikoyo yo osi ozwi mosala nzambe apamboli yo mais mbongo moko kofuta yo ozomona yango claire te mais okomona mbongo yango claire ndenge nini ndeko na ngai soki oyoki kogere mbongo te il faut bakogere mbongo yango oyo ya moto kozobimisa ezala awa na poto ezala awa na afrique ndenge moko yo osala mosala bafutaka yo 800 € par mois mais na 800 € wana déjà osi odefi maputa ya 400 odefi sapato ya 350 bon 400 à 350 c'est 750 okofutela na 300 mais déjà ozomona te ke moyen mbongo ne mwana ezali te tala makambo mosusu bata mokili baloba bana wana raison soso aliaki eloko ekoki na mbongo na ye mais mbongo oyo ozwi wana sanga calcul na niveau ya mbongo oyo ozwi somba eloko ya 100 somba eloko ya 200 po ntango kofuta ndako oza mpe na mwa économie na yo boma ata 150 € pembeni mpe kobosana te moto akopesa yo makasi olinga te yeba yango moto azopesa yo makasi mpo otelema okende mosala eza nzambe ntango ozozwa yango kende akopesa 10 na yo mpo ozozwa yango na motoki na yo me moto akopesa maboko otombola maboko makasi akopesa yo wana otombola liboko omema brouette oningisa boye opema c'est le seigneur kende liboso kopesa 10 na yo nsima na yango oya kotala makambo na yo ya ndako wana oyeba kogere mbongo na yo malamu yo mpe frère awa na poto babengo kaka frère mpo bafrère mingi bakoma bafrère ya monoko ya solo ozwi mosala omoni mpasi sala mobimba bapesa 1300 € na yo bapesa 1300 € na ndako omona ya lisusu te na systeme oyo ya buzoba ekoti bakomi kobenga yango systeme ade babord sone 1300 bapesa systeme ade babord systeme ade babord ngai nabengaka yango systeme ya bato bakufa miso mpo motu amonaka kosala biloko ndenge wana te bapesa 1300 na motoki oyo ozwaki motoki oyo obimisaka ozwi 1300 na ndako ozomwana lisusu te okende mpa marie-louise mabe
Ok, il n'est pas Antoinette Mabé. Ozongabo. Ma foutu mon le 30 et comme le 7, mon Cécile. On a compris la raté. Mon on dirait Limouaka. Mon Limouaka raté. Ozo gérer Mabé. Oui, vous gérez. On peut se dire et puis mon nous demande à Kindumba. Et oui, à Mingé. Au bon mané. Sambelanzambe. Pesadim. Et puis Yéba qu'on gère mon on a. Sur le plus gérer mon autour de l'autre. Sur le plus gérer mon autour. Au moins, on peut ça raté. Aux alcool, on peut liboko. Et ça, les dessous. Ce qui m'ont vanima et dindi, et vanimi et dindi, parce que au yébi que gérer mon amour. Et puis, si ma donation à Kinshasa, beaucoup téléphoner dans monsieur et pas boy. Oh, il y a un moyen, tu n'as pas moi 200 pour la salle. Il y a pas mon pas pour le camon. 300 € à Tindelieu. Oh, ce matin, c'est que ma cale a ôté. Oh non, oh, dis, n'a que t'es ma cale. Tiens. Bah, moi, je n'ai pas ôté ma cale. N'a pas une première. Mais j'ai le premier, j'ai le dernier. Pourquoi le l'eau j'ai le premier à moi et l'eau. Toi, tu n'as rien. Toi, ça m'a pêché au pot de l'eau. Tu as ma cala, au comme on ambiance. Mon toi, pêché au monde. Ah, moi, si mon il y en a 300 comme la basse de mal. Oui, mais j'ai rien monté. Si m'a pris quelques temps au téléphone les choses. Mais mon toi, tu n'as pas mon Ali banque, Ali compagnie, il faut le mon token. Mais comme ma camasson, même papa Ming. Tata penam ta boti bana masi ba kole. Oyoka kuna nangisa ba kuma robenga yo vieux George Bush. Tino robenga vieux George Bush bozo yeba te. Tata wana alingi musala te. O nga na ba na 5 na poto na ke musala musala ya nini. Pe ba compagnie ngo za na ngote. Nga na kofola so ba tenga mbongo na tani ba bomusala na na bana na nga. So ba tenga mbongo na na kolia. Mais mbongo ne meme na buzoba papa. Zoma na nzela. Bolimisa oya li mateya ya nzambe. Ekipara tata te, mama te koko te, mateya na nzambe ebimaka mpo mutu so asukwama. Yango babengaka liloba na nzambe ezali mai na bomoi. Soki omeli yango epesi kimia, soki esukoli yo ochange la parole de Dieu, la parole qui purifie elobaka mpo na moto nyonso to. Tata komi George Bush mpo na nini? Soki bana batineli ye $500 lokola basi basombela lupanga asoteleka mosala na mongo wana te, bana mike o bana mula ya bana na ye bakomi bamakambo na ye. Alors, si on va surnommer George Bush, il faut y avoir un dollar. Papa, il faut que vous gérer mon moi. Il faut que vous banana yo bana poto bali ko nyo ko mabati lombo mande moi. Vieux George Bush. Azotambola, azomola mo bien. Nzoga ma son, makamya mabe. Nete ko lobana mo keto ba nini soko zimbo na musa oyo ba ko gérer. Soko bi ko gérer mo ngote eloko moko te e ko sala. Soko bi ko gérer mo ngote au moins ko kinza mazaka na yo lo ngote. Le roi de Komoko a sali commerce, a dit non, on est à Bombi, bon, mais bien, on est à Bombi. Mais on a bombe là, mon âne, à Zalité, parce que ne pas ailleurs pas qu'ils embêtent. Nabutu, Nanega Mouli, la famille bâtie d'Impougou. Pour la libre, mais on y a surtout un monde. Moussa Salaki et Kenamar. Pour la ligne, au Yébin Zambete, mon on a eu pour Marayo Moro. Sur le pour maman, on a bien mon frère, au lieu pour maman, bien ma soeur. Conseil là, on peut ça. Benga Yesh, Nabon, on a bombe le monde, on a bien. Ata bato balimisa na mbongo ata bato na bampu moye basima mbongo na yo ezali soki mokete oh gloire au Seigneur esengo kobenga mepai na Yesu même mbongo na yo nzamba kobate na yo mais yo oyo olingo pesa dimite olingo pesa offrande te olingo kipema kama nzambe te mbongo na bampu bakolia musala osaki 6 mois yokenda mai mbongo na wana tuna mezala kia na sika moi bolingi ndango mati bo moye te balimisu yango moto ko protéger mbongo na yo azali te tala protecteur ya solo ezali Yesu. Tant que je suis la canne, on se salue, mais mon nom la claire dans mon secret moko, qui n'est pas mon bâti la bampate, qui n'est pas na Jésus Christ, mon compte de la cause, il y a un tabon à faire mon salagnos. N'a pas de regard malade en place. Si vous avez la conséquence, moko, bien de zoyer sa mission conséquence, on a dit conséquence moko néfaste. Sur le temps de Proverbe, chapitre 19, dans verset 4, tout un peu verset 7, au moins avec Amouana. Pardon? Et ça a la conséquence. D'abord, il y a Elengi. Pour la moutarde, il faut ça la moussala. Moutou nyon surtout il faut débrier. Oh, Bible et lobby, tant que Proverbe, dans 19, chapitre 19, dans l'émission, verset 4 et 7. Batu mingi ba lingagaye, batu mingi ba yaga pana, batu mingi ba seblana. Pour l'année, azo ke na moussala, moi, il faut que je me monana. So il va doyer pana, il va ko mela coca, il va ko lia, il va ko sunga moutou. Alors moutou nyon mo na batu belé, bazo la na po, ali productif, azo sala, azo ba tlambe ko na nzambe. Au moment où on a fait un combo, oh Yann Dimos, 2 x 2, 4 x 4, PDG, Yamoukolo, nous sommes là pour la ligne, à ce moment-là,
quelque chose. Bible est le bien, à vous en avez camarades de Bélé, vous en avez Bélé. Mais yo, vous avez ça bah, vous pouvez s'en parler. Oui, puis comment on dit, mon souffre, à Bétélag, Libandi, il y a Zoba, Gaël zéro, pour l'année. Au sein de Moussa, tout ça, de l'autre côté, Moudouma peut savoir valeur, exact. Tant que on a Bible, vraiment, bah, peut savoir Moudouma valeur, soit l'autre, soit on a quelque chose. On a Bible bien la proverbe. Soit on a l'autre côté, on peut savoir valeur, exact. Bah, comme au temps, comme ça va te tenir mal, mon souffre, Gaël zéro, Azar à l'autre côté, vieux du Senga, bah, occupé même âge là, mais ce que ça, au début, il y a ne trouvez pas bien, bah dans les 5 000 là au moyen. Il y a Moukolo, il y a Nimos, PDG, on l'équipe en mot, nous sommes la position de la Moussala. Mouton ça la Moussala, même la famille, bah on peut se respecter, parce que bah elle la matin, elle la fête, elle a les camousons, on peut dire la haute pose à la non et l'euro mogoté. Luka Moussala ndeko, comme ça mon bec on a Nzambe, pour Nzambe, après ça a valeur, pour Yobe, on peut sa valeur dans le Nzambe. Tu as des conséquences. Il y a qui toko pour la moto à Salaka. Tu as qui paye à ma bé pour la bateau à Salaka. Ma papa, ma maman, bien on va marier, et ça a la porte de la Kinshasa. Tu as gérer mon abisso. Mon matin, ceux qui nous ont payé combien? Ceux qui ont payé sa offrande, ceux qui ont payé sa dignité. Et puis aujourd'hui, qu'on gérer à monter. On va nous montrer la montée. Et maintenant, pour moi, la mémoire. Moi, attention, on va payé la carton à mon vraiment. Mais il y a des choses à mon art, on s'en a passé ce qui combien. Bah, il y a partout. Mais moi, on a monté, on va gérer mon ennemi. Tu fais la mise sur Balanzam. Pour la Moussala, ma mise sur le non, on a la grosse salaté, au moni, même Bible et lobby, on est écoute ou neke, à ça la raté maliaga, aux hommes qui sont neko. Neke, avant même yo la mouka, il y a ça la mouka qui, yo kaka, na ton mouka. Kolam kawana ndeke alamuki azoki na luka biloko na ye ya kolia avant la raté et ya kokuya na kata zala non aluka oh non ngana osala te biso to na ministère na biso awa to na pasteur na biso bon biso to vanda awa pa na intercéder to na permanence to na pas musuté kolia na biso la kaka awa na musala nzambe hein frère sœur soko va na idée wana okoki ko bondela même 25 ans okozwa eloko moko te nzambe apesa na muto aluka alobi. Celui qui frappe, il ouvre pour lui. Celui qui cherche, trouve. Mais bon l'année au lingi. Pantalon au bout de l'école pour aller c'était là. Bon l'année au lingi. Ma pas vous dansalité comme la messa là. Bon l'année du bosso 50 ans malak ça au lingi au sala. Soit on dit musala sala na moment dans ma personne au lia. Au bout de monter maintenant on a une permanence pour que la permanence to bouger raté. Non. Permanence non vous bouger. Permanence vous bouger raté et aller permanence à Jésus-Christ. Il y a des bouches à la tête, mais puis ça va tout bouger. Oh non, même à un pasteur, si on a lobby qui n'a pas moussa à temps plein, et n'a pas d'église, au moins on est l'église et au Kenya bien. Mais si on a lobby qui n'a pas moussa, moussa peut mener, mais l'église au Kenya bien, le kuta pasteur, évangéliste, prophète, le kuta. Moi, je sais que je suis malade. On peut se dire ça, dans la Bible, dans l'Exode. Au grand de Moïse, beaucoup de Jétro. Aïe, vous pouvez savoir Matthieu, vous pouvez savoir conseil. Abi Moïse, maintenant la monio, aux autres banda, vous savez, banda tout mon type quoi. Kokata makambia batu, kokata makambia batu, mais batamu banda baya qui baleke belle. Kokata moko, nako lo bayo vous allez épuiser. Il y aura conseil dans vos pesa. Luka batu ba obanga nzam. Batu bali capable. Kabola bango. Groupe ya 1000, au tche ba okamba bango. Groupe ya 100, batu ba okamba bazala. Groupe ya 10, batu ba okamba bazala. Si vous avez un makambo ya minene bayeka yango epa na yo wana nde komona ozwa pene olandi nga mosali na nzambe wana li technique oyo jetro ayesaki epai na bokilo na ye moïse mpo akoka kosala mosala malamu azala mpe mosala eleki ye te akoka kokabola pasteur apôtre prophète na église epai yo ozali eza na bato te oyo ke soki yo ozali te akoki mpe kobonela mpo na bato oyo ke soki yo okei mosala akoki mpe koteya bato bazali te bato wana ceux qui bazali te et au camp sanga bon musa do sala mula na mula sala na onini bon musa do ali musa biso bakambi et aller au former ma disciple je dois former ma disciple te au niveau de la permanent bon so na tu peux mana yo et bien je suka ni nazo critiquer au pasteur musa na nzambe na critiquer au te nazo yebisa la onde boye
luka ko planifier bon ça plan na yo malamu po ete omisalela na yo moko po za na valeur po bato mususu baya na église azoya mpona kosambela mpenza te azoya na baide na ye mosusu ntango bapesa ba 10 000 ozolia ntango bapesa ba fond ozolia oyi mpe makambo nalobaka mpe mpo na yo te okotema liboso bino bosepelaka bapesaka bino bapesaka bino okotema liboso komona omoni pasteur Jérémie R omoni azaki complet wana noir ngambi nasombelaki yango nakabelaki ye sapote na mwana ngambi apesaki ye kote moko ça diminue kote moko okitisa yo il faut ntango mosusu wana église boba oyi na voiture na yo ya motoki na yo olati complet apese na yo na motoki na yo ozotia bato vérité parce que ozobanga na motu moko te oyo il faut alesa yo afutela yo ndako mais soki obanza kobanga bato bakolesa yo bafutela yo ndako ekozala mawa mingi okotia liloba nzambe malamu te okotia liloba nzambe malamu te yo moko te yakati modiso à l'homme qui se confie à l'homme yo moko olobaka yango bongo mponi yo oza komi confie na badimi ya mandimi ya église na yo nalobaki mpe na bandeli pasteur prophète ntango mosusu oyebaka te mpo ozala na valeur na yo luka moyen orepartir misala kati na église na yo bato bakabala basala bamisala yo mpe oluka oyo ya kosala mais mpo na yo oyo nano ozwi mosala sikoyo te eza likambo te eza likambo te luka mosala malembe eza na mokolo oyo nzambe akopesa yo mosala tu n'es pas condamnable pour le moment parce que ozoluka ozwi nano te ou bien yo moto ali na permission ya travail te eyali faute na yo te okende kosala ndenge nini mpo wana permission te mais yo oyo na permission ya travail luka mosala telema bajeune garçon awa na poto mawa bamisala kosala ebele ezali house building makambo ebele koyekola mpona kosala misala bajeune garçon bolingi te bokomi kotambola pambapamba bokomi kolekisa lere pambapamba mosala bolingi te ide na bino yali na social mais bokeba bambula mosusu na poto tovandi basocial wana ekokangama mbongo kozala te bokosuka wana bokoma baescroc avant okoma escroc avant mbula eya avant mokili eyinda lere yango oyo jeune garçon luka mosala na yo zwa mbongo na yo kanisa nzambe mpe yeba kogere mpo ete ozala malamu mpo na nzambe na banzi toyokani malamu tolandi malamu tomoni eke esengeli na moto nyonso akoka kosala mosala bafrère en Christ na bandeko mosusu biso awa na poto bosepelaka te mwasi eke na kosalela yo mosala yo ovandi yo nekele kogere mbongo kosepelaka na eloko wana eza malamu te soki ete bacondition ya mboka tovandi nde ekale yo bosala te likambo te mais soki condition moko te ekale yo kende kosala mosala nzambe alobaki na yo mpo olia il faut osala mosala bino mpe bandeko oyo bali kosalisa baninga misala mpe bali kofuta bango te bambongo wana surtout ekoma ya bino moko baninga banyokwamaka boyebaka misala wana nzambe asepelaka nango te na bani tolandi malamu les chrétiens et le travail awa toli koencourage moto nyonso tu asala mosala mpe bato mingi batunaka o me mosala yango na kosala yango ndenge nini biso na kinshasa bakompani eza kokangama bakompani eza te nini otanga na bible te tanga bible okomona nzambe apesa bato misala oyo okoki kosala sans que kompani intervenir surtout na mboka na biso na afrique apesa bato misala kolongwa kote ya maluku tina plateau bateke baterrain ezali te frère oyo bokokende mpe bosali bilanga na bino eza te eza mosala wana fo fungola société bafungolaka nango société te ndenge bovandaka kobeta badamu kobeta masolo pamapamba soki okenda libongo kuna okende koporte biloko okozanga ata saki moko fo okomema okozanga yango te eza mosala moto akosala mosala nyonso ali koseprante liboso na ye mosala moto akoboya kaka mosala oyo ya masumu soki ali mosala ya masumu te sala mosala longola soni soni ezokaya nini ozoka soni na bato to ozoka soni na nzambe mpo nzambe alobaki osala mosala bongo mpo akolia tokomi bafenéa tokomi vraiment bafenéa ekomi soni ekomi mawa okolamuka ndenge na ntongo bato oyo batie miziki bazokoyoka baoyo bazotambola bango pambapamba kolekisa ti oyebi eloko nini etindaka nsima yango ya kotinda ma obali kozwa ide ya koyiba okende koyiba parce que ozanga mosala kosala obali kokota na bandaka bato kotonga bato na batelefone na makambo ya lokuta kotonga koloba pourquoi ozanga mosala kosala mais soki ozolaka na 4 du matin ozwi train okiti ozwi bis oke mosala ntango kozonga ozala lere okende tonga bato te parce que il faut pema mpona bozonga soki mosala les chrétiens le travail frère luka mosala mpe nali kopesa message oyo
na bandeko na biso ya Afrique nyonso nzambe apambola bino ba oyo botekaka bamanga botekaka makasi botekaka malala bosala boportaka biloko na libongo nzambe apambola bino misala mino ekende liboso bwali bato oyo bwali man nécessaire utile na miso ya nzambe mpo bolingi te moto azwa charge na bino mais charge na bino ele pai na nzambe mpe pai na bino moko nzambe apambola bino ba oyo bosala na babiro nzambe apambola bino bino soki bosala misala malamu nzambe akosepela nango eza na poto eza na Afrique nzambe apambola bino mais bosala misala oyo ekopesa nzambe lokumu bosala misala ya mabe te misala mabe ezali nini oza na mosala na oyo ya bien bapesi yo oza na aéroport batiki oyo yambaka bauta poto bazokita na Congo yamba bango moto akokita mikanda na ye ezali nango bien eza akokoka mais ozali kocontredire ye ozali kosala tout atikilo $50 ozosala tout atikilo $20 ntango kozonga o nzambe alobaki moto na moto ali na motoki na ye yango nakotaki mosala ntango azoli na motoki nanga oyo eza motoki na yo te ezali escroquerie ezali konyokola bato yango wana kocomprendre te bambongo ozozwa ya ndenge wana ntango ozokende epesala ndako bana toujours maladi na classe ata moko azalaka mayele azali te yo ozokomprendre te nzoka mbongo ozozwa ya mabe mosala ezali ya bien mais mbongo ozozwa ya mabe ozonyokola na aéroport il faut kotika makambo wana sala volonté ya nzambe sala mosala ndenge nzambe alingi kokosala na basi toyokani bana na nzambe na bani tolobi nyonso tokoki koloba tofingi mosali na nzambe moko te tokiti mosali na nzambe moko te tofingi moto moko te kati na mokili oyo nde toyebisi eke likambo ya kosala mosala ezali mobeko euti epai na nzambe esengeli moto nyonso tu asala mosala na ye asala mosala na ye po akokomilesa akokomisalisa Congo totikala na batelefone tokende luka mosala na Londres bato balembi batelefone na bino na France balembi Allemagne balembi bakoma meme koboya kolema batelefone na bino likoya kosenga bokomi bafeneya bolongola bolemu kiparise mifuba bolongola yango bosala misala nzambe asala bino maboko na makolo na misu bozotala bosala botika kokonte siri bato mutu nyonso tu akontaka siri bato azwaka eloko te amataka te nzambe atombolaka ye te mais mutu atalaka nzambe mpe azobunda ye moko mutu wana nzambe atombolaka ye na bandi toyokani tokomi na biso na suka topesi conseil na mutu nyonso ozala mokristu te sala mosala mpe tobandaki koyebisa na bamama surtout awa na poto baseur bozala na barespect mingi na mibali na bino soki mobali na azwi mosala te komonela ye te kanisa mpe mpasi yamonaki mpo yokoka kokoma epai ye azali komonela mobali na yo te mpo na yo ozwi mosala zala na bolingo na mobali na yo salisa mobali na yo ntango azangi mpo ye mpe ntango akozwa mosala yali devoir na ye akosalisa yo akosalisa libota bafrere bibalabala mbongo soki bafuti na mosala te koloba kokende kobala te gere mbongo na yo malamu bongisa famille na yo pesa dime na yo na église kokende kobala te mosala bakenda kosala mpona kokende bibalabala te basaka mosala mpona kozala bien na kati na vie oyo toyali na kati ya mokili oyo na bani toyokani malamu balingami basali na nzambe bino boyebaki makambo te kwa boyebi bobongisa bakretien oyo boyebaki makambo te kwa boyebi bobongisa Matthieu collecteur d'impôts Pierre aza kosala pêche Moïse aza koboka bibwele ya bokilo na ye Jétro Daniel azalaki premier ministre aluki mosala ya intendance mpona bandeko na ye Meshak Shadrach Abednego ata okokanga nowe oyebi nowe nzambe apeki instruction alobi ke sala masuwa basalaki nowe masuwa te nowe asalaki mosala asalaki masuwa nsima ye komata masuwa ekweki na mai yango moko te donc mosala ezali très important mpona bakushe nyonso mpona mutu nyonso na bandi bolandinga malamu nzambe apambola bino bolekisaki lere ya pamba te yo nyaki kobima okende kotambola ovandaki mpo olanda na bandi ozwi makambo ebele na kati na esika oyo yo mpe oyo ngaki kosalika mosusu otikaki mpo olanda mateya na bandi ozwi makambo ebele nzambe apambola bino epai ozali mpe tokobondela na ntango oyo mpo ete nzambe akwa kosunga baoyo bana misala te bazwa misala baoyo bana misala bayeba kosalela yango mpo ya lokumu na nzambe baoyo bali kosala misala ya mabe baluka misala ya malamu baoyo balaki bafeneya nzambe apesa bango courage tozobondela nkolo nzambe tata na tondi mpe nakumisi monene na yo nkolo maloba na yo ekosaka te bato bakoki kozala makanisi na ndenge na bango mais yo ozala makanisi oyo ayo eli na kati na bible oyo moto akoki korevoke te mpe kochange yango te yo olobaki na jardin d'Eden esengeli na moto asala
po ete kolia papa nga nali mosali na yo mosali ya pamba malobe uti epai na yo ezali kaka mpona koreconforte mutu na mutako koyeba position na ye mpo akokomibongisa liboso na yo nzambe eyali mobeko oyo yo moto olobaki yango eke esengeli na biso tosala esengeli na biso tolia na mitoki na biso yango natikeli yo bato nyonso tu oyo bazala bafeneya bakoka kotelema te mpona mosala opesa bango makasi nzambe otelemisa bango opesa bango makasi bakoka koluka mosala baoyo basalaka me mongo na bango emonaka te mpona kindumba basysteme ya de babord basysteme ya bato bakufa misu fungola bango misu nkolo na bomoi soki bazwi salaire na bango ata mbongo ya liboke ndenge nini avanaka na mwasi na ye na bana na ndako asala nango impolitesse te nali mpe kotika nkolo baoyo nano bazwi misala te osunga bango ofungola bango baporte bakoka kozwa misala tata baoyo bali kozwa oyo bali na yango oyo basalaka deja opesa bango mayele bakanisa kopesa badime na yo mpe bayeba kogere mbongo na bango tata nakumisi yo ngai nalobi na ngai nakoki koloba me mpo liloba efana kati na mitema na bato yo moko nzambe nde ovanisaka liloba ovanisa liloba oyo kati na mitema na bato nyonso pambola baoyo nyonso basalaka misala kanisa baoyo nyonso bazangi opesa bango misala mpe pesa biso basali na nzambe mayele ya kokonte sur yo mpe ya kokonte sur biso moko tokonte sur badime te mpo baeglise na biso ezali magablo te baeglise na biso ezali basosiété te eglise na biso ezali epai bato bayaka mpo bakoka kobongola mitema napamboli yo nzambe nakumisi yo tika topambola ndeko nyonso epai ye azali baoyo ya londres pambola bango na congo pambola bango na allemagne pambola bango mpe bokristu nyonso bandeko nyonso ya monde entier pambola bango naye na elinga eke yo osili koloba na kati na mitema na bato oyo balandi nakumisi yo nzambe na kombo na yesu nde tobondeli boye amen nzambe apambola bino kime na yesu ezala kati na bino boboto na ye emonisama na bino amen. Premièrement sur terre, nous sommes tous passagers. 50 minutes, un jour pourrait bien être le dernier. Or et argent, pouvoir diamant, amèneront qu'à l'éperdument. royaume de cieux, Présence de Dieu. devrait être ton vœu. Ja. Aber teilweise hast du in Brand. na tolandi na mosala awa po tolandaki bande na yo tomoni matwana eza malamu mingi mpona biso kosunga biso bana nzambe mingi yango tolandaki papa po toyeba toza na mwa bamikuna moko tomeka kotuna yo estce dime ezali malamu mpona baserviteur de dieu ou bien ezali eloko moko oyo eza na kati ya bible te ezali mpona baserviteur de dieu bango moko baza kozwa dime wana estce serviteur de dieu aza na droit ya kozwa dime mpe kolia yango kosalela yango ou bien te. Merci mingi ser na ngai bibish nzambe apambola mpona motuna wana eza motuna moko kitoko mpenza nasepeli na yango mingi soki nateyaki nalobi likambo etali dime so nali koloba dime mpona baserviteur de dieu bible elobi yango polele esouligne yango ke serviteur de dieu nyonso tu oyo azali kati na eglise esengeli alia na mosala azali kosala ezali ya solo dime mpona serviteur de dieu akoki kozwa yango mais eloko tozali kolobela mpona dime eloko ngai natie mokolo te eloko ngai na souligne elingi koloba ete serviteur de dieu akoki te kotia makanisi na ye kaka kati na dime nakoyebisa yango ndakisa mpona nini serviteur de dieu esengeli na ye te atia makanisi na ye kaka kolia na dime ntina ezali makasi lelo mateya ekomi dévie parce que soki pasteur serviteur de dieu azosala mosala te makanisi na ye nyonso ekomi kaka na kolia mbongo oyo bandimi bakopesa yango ozomona lelo tika na profite koloba likambo oyo mpo bana nzambe bazwa mayele ozomona lelo bapasteur baévangéliste badocteur bakomi koteya makambo mingi bakosala bakoteya bato 20 minutes baminute nyonso etikali 40 minutes abandi kobenga bato oyo boya na enveloppe botia na enveloppe oyo nakobonela mpo na bino mpo nzambe apesa bino prospérité nyonso na mpo na nini mpo misala ezali te mateya ezali ekomi dévie ese osotanga na bible epai oyo paul to pierre to jean azoteya bato na nsima mateya ali mpo bazwa prospérité baya na baenveloppe ya mbongo mpe moto azopesa bango prospérité mpo bazwa mutu wana azosambela mpo na bango mpo bapesa baenveloppe ye moko azwa susu mbongo na baenveloppe akende nango normalement akokende nango te yango wana kofunga mpe bana nzambe miso bana nzambe bososola mbongo bible ekomi mpona mosali to mpona mwana nzambe to mpona motu nyonso azwa mbongo esengeli na ye asala mosala soki osali mosala kuna nde kozwa mbongo bazwaka mbongo na priere te ke bazwi bible na otie enveloppe basambeli mpona mbongo yo opesi nsima ozwa prospérité non bazwaka mbongo na mosala bible nde elobi na mosala botika kobwaka mbongo na bino pamba. Merci mingi papa tokanisi tolandi réponse oyo malamu biso baoyo toyebaki te toyebi na tososoli sikoyo ete ezali ndenge bible ezopesa ezoloba ete dime ezali mpona serviteur de dieu. Question ya mibale ezalaki boye mpo toyebi na mboka na biso misala eza te bato mosusu baza na kongo baza na mposa kosala me misala eza te mpo na bato wana eloko nini oyo tokoki koloba. Merci mingi ser na nga bibish
soki toyali kotala mpona likambo oyo etali mboka na biso Congo lokola misala ya kosala ezali te ndenge outi koloba me ngai na koloba eloko moko soki nzambe asalaki mokili ye moko alobaki eke esengeli na motu asala mpo akoka kolia elingi koloba eke nzambe asabongisa mosala banda mokili ekoka kozala avant ezala donc misala ezali nakobakisa naloba nanu verset biblique moko oyo Thomas Paul alobaki nalobi bien na 2 Thessaloniciens chapitre na yango 3 verset 6 à 12 kuna Thomas Paul alobi avandaki kati na désordre te avandaki koluka kozwa mbongo ya bato te mais ye Thomas Paul asalaki mosala po ete akoka komilesa mpe alesa bato bazalaki na ye mais apôtre bato bazalaki kosala misala na ntango wana soki totali na kati ya bible kompani ezalaki te misala oyo bazalaki kosalaki misala ya minene koleka misala ya nini mosala na bilanga eza mosala moko esengaka kompani te nalobaki yango na bana soki bato na Kinshasa bazofanda babiki misala ezali te ngai na kokamwa elingi koloba teke bato fo bazela bafungola kompani ya monene bakota mpo bakende kosala misala te moto akoki kosala mosala okomona kati ya Kinshasa bato bavandi moto avandi ozomona o non moyen te vraiment biso mikolo oyo nzala eloko akolia ezali te ntango azoba eloko akolia ezali te nzala na likolo na ye donc na nsima na ye na kati ya lopango na bango nzete ya mapela ezali nzete ya manga ezali nzete ya kokoti ezali azobaki misala ezali te nzoka nde soki abuki manga abuki kokoti abuki mapela ake koteka akozwa mbongo bakolia lelo baserviteur de Dieu ebele to bana nzambe ebele baza na mbongo me mbongo baza nango bakosala yango eloko moko te ekoki kosunga bato bazovanda na kati ya bapermanence bato bazovanda na kati na baeglise bazosala eloko moko te bato wana soki lelo $500 emonani bakamati bato wana bake na bango kuna na bamboka na biso yali monene na place oyo baplace ya bilanga yali ya minene baloni madesu baloni bakoko baloni biloko ebele ebele mokolo ya église bazosala makambo ya église soki mokolo bakomi ete lundi mardi bake kosala mosala bilanga après 5 mois 6 mois biloko wana ekobima te ezali kompani bambongo ebele bato baza kobimisa kati na église baboulangerie artisanale ezali bafere mosusu bakonika bapate ya mapa bamisusu bali kotia bamapa na four bakoki kopesa yango kombo boulangerie de chrétien bakoteka mapa ezali kompani ezali mosala tokozela kaka leta asala te bato bakoki kosala mpe bango moko okomona moto akolela kata lopango biso mpenza mikolo oyo si tozomela kaka tia motane ezanga miliki ata maki ya pamba kutu tozwaka te ntango yakoloba maki ya pamba bozwaka te miso nini lokola azokomona te basoso combien bazoleka wana basoso combien mutu na kati ya ndako nako osala kompani na yo ya yo moko soki osombi basoso bapondaise osombi 10 soso osombi mibale ya mibale otiema na kati ya lopango na okangi bien okozala combien de maki eza mosala mais balingi mosala ezala ya ndenge mabe na biso na congolais mabe na biso bato ya congo tolingi misala oyo ya moke teke epesa $10 $15 tolingi mbala moko ya lunda tozwa ebele mbala moko nzokani bible elobi contentez-vous de ce que vous avez oyo oza nango sepele na yango fiere eleki soki fiere eleki okomona pasi mpo okende koteka maki okomona pasi mpo okende kokata koko okolinga toujours oza na veste mais veste yango kozwa wapi yo mosala te donc ndenge kosala mosala ezali ebele toye na libongo nalobaki yango na kati ya bana bato mingi bakoporte biloko soki oporte basaki ya fufu oporte basaki ya loso bakofuta yo eza mosala olingi mosala ya ndenge nini bovandi eloko moko bosala eza te babalabala eyali sali te na kati ya babalabala na mobima soki ozwi brode na biso to na poto te tala misala tokosala oyo na na kompani oyo aza mondele rudi tosalaka na aza mondele mais azosala mosala oyo yo ozolinga kosala te mais ozala mbongo lokola ye te mais tala mosala tokosala na ye yo olingi kopona mosala ntango ozopona mosala mpasi ozokotela yo toma mpola basi mokanda mosusu na bible elobi na acte des apôtres na chapitre 18 na verset 1er à 3 Akilas bozokasama Akilas mosali na nzambe mais Akilas bango mibale babangi na Paul bakangami na Paul esika moko mpona nini bazali bafaiseur de temps bazali kosala misala soki otali na acte des apôtres na chapitre 20 na verset 33 à 35 kuna okomona Paul azokolimbolake mpona kolia esengeli kosala esengeli na moto asala mosala na bali na limboli mwa moke misala ezali nango ebele mais mabe na biso mabe ya bajeune balingi kopona misala na bali lisusu koloba yango soso aliaka oyo ekoki na mongongo na ye. Amen papa topesi merci mingi tokanisi ete biso oyo toyebaki te toyebi kocomprendre ete misala ezali ebele esengeli na biso koluka façon nyonso mpona kosala biso moko toyeba na koprovoke misala eza na kati ya bandako na biso eza na lopango na biso tokoyeba koprovoke misala po ete lokumu ezonga epai na nzambe. Question na biso ya suka ezali boye papa namoni ete na baserviteur de Dieu bazali bato oyo ya lokumu mingi
kasi tomona moni yo awa ozosala mosala oyo eza mosala ya poubelle. Est-ce que ezo déranger yo te ete yo serviteur de Dieu moto nzambe azopesa bahonneur ozosala mosala ya boye ezopesa yo soni moko te? Merci sœur Bibis pour la question oyo kotuna. Eza likambo kokamwa mokili oyo ezali mawa mingi. Soki tokoloba soni ntango nzambe azali koloba na kati ya liloba alobi eke motu mpo ali esengeli asala tolobaki malamu mosala ya soni yali mosala oyo ali kopesa nzambe soni mosala na soni yali mosala oyo yali mosala ya masumu mais soki oli kosala mosala ya lisumu te okoki koyoka yango soni te epuis likambo oyo kokamwisa nga ezali mosala oyo ya soni bato bazoyoka soni te mpo na kosala yango mosala oyo ezanga soni mosala ya bien bato bakoyoka soni mpo na kosala yango nakopesa bino ndakisa motu oyo alamuki na ntongo atiki mwasi na bana na ndako akota magasin mpo na kokende koyiba mwasi oyo atiki mwasi mobali na ndako akokende na magasin mpo na koyiba ya biloko akosala mosala ya soni me bayokaka yango soni te oyoka bini na miso ya bato te nakuta na magasin oyo na beti 3 veste naza na koteka yango 200 na kozwa 600 euro akoyoka yango soni te nzoka ndenge wana nde mosala ya soni bato bazokende na vitrine bakoyoka soni te basi banduma na baville bazoyoka soni te mais mosala oyo ya malamu oyo eza ya koyoka soni te oyoka bato no nana kokoma te mais pasteur Gérard compris azoki esala misala ya poubelle banettoyage ya ville mais oyo eza mosali na nzambe akokosala te ozokolela na mboka mpo towuti oyo mboka na biso bangungi mboka na biso pasi mboka na biso minyoko okokolela malamu te na mposo tolalaka bien mais tolalaka bien mpo na nini mpo bato bazokoma balabala mpo bato bazobongisa bapoubelle mwa ngungi ebima ezali te mais yo sikoyo ozoyeba yango te ozomona mosala eza mosala ya mabe mais olingi olala paisiblement olingi olala na kimia soki mosala wana esalami te mboka ezala propre ndenge nini donc mokristu na bale lisusu koloba tokoki kopona misala nini tokopona kaka oyo ya malamu oyo kopesa nzambe lokumu donc tokoki kokoma balabala tokoki koteka mapela tokoki kosala misala oyo ekoki kosalaka epo ekoka kolesa biso toma mpola alobi yango nayebisi bino na mikanda otali kotanga na Thessaloniciens na otali koloba yango eke toma mpola alobi malamu yoka alobi nalakisi bino de toute manière ndenge nini bokoki kovivre c'est en travaillant na kosala mosala nde bokoki kovivre et alobi boye boyebisa bato bali kovivre parmi bino dans le désordre oyebi azobenga bazali bato ya désordre ntango makambo napesi na kati ya bible bato azokobenga bato ya désordre bato bali kovanda na kati na misala na nzambe bakosala mosala te azobenga bango ke bakovivre na désordre mosala na nzambe oyoki chrétien oyoki soki ozofanda na kati na mosala na nzambe olingi kosala mosala mosusu te bible ezoloba kuna na kati na acte des apôtres na Thessaloniciens ozali motu ya désordre oza kosokipe na mafutilité esengeli na yo osala mosala mpe bato babakisi neteki koloba yango ono ngai nazali na ngai mosali na nzambe nazalaka toujours permanent mais na yo mosala ozali kosala lelo na oyo toma mpo ozali kosala nani moto azalaki permanent misala ya yo na oyo yanga tokosala ntango mosala ebani kaka en Allemagne ntango mosala ebani kaka na Afrique mais oyo toma mpo asalaki etikala libela na libela alaki permanent mais azali kosala misala sala mosala na yo ndeko na ngai sala mosala na yo ndeko na ngai ifoko kosala mosala parce que na nzela na mosala nde lokuta ekolongwa biso bozomona te misala tokomi kosala biso baserviteur de Dieu moto ateya te avant sisama teya na ye il faut akota na mbongo mais ngai na kopose question moko so boali kopona misala bolingi kosala te mpo nga nali pasteur ngai nali évangéliste bongo ngai na koteya na nzambe na mosala nzambe lokola yo mais nazosala parce que nalingi te kokonte sur badimi ya bato fona konte na motoki na ngai nalia so bapesi ngai dimi nakopambola moto apesi ngai nakobonela mpo na ye mpe nakosepela mpe misala nali kosala mais motema na ngai na dimi te ifona asala mosala na ngai bapaster tosala misala na biso tala maboko yango makolo yango tosala misala bamate ekomi nalobi ya soki olingi kosala mosala te mosala na nzambe olobi ke ovanda okanga maboko mpo eglise bapesaka yo ozomona te kopesa eglise kilo ozopesa eglise char yo moto ya liboso kolela na babana oyo bandeko na kati eglise na biso mikolo oyo tona mbongo te tokofuta sale ndenge nini mais mbongo alikoki kofuta sale yo olingi bapesa yo dimi ntango bakozwa 1000 euro bapesi yo 1000 euro na fin du mois mai bafuta sale eza te omoni teke soki ozosala mosala na yo soki eglise ezangi mbongo soki eglise na mbongo ekoki selema mpo na sale bakofuta sale epuis osali misala na yo leyo moko mais loko ozopesa eglise charge omona mikolo wana soki oza na mbongo te mpo futa sale wana mbongo te mpo olia okomi kanakana moyo otia bato malamu ezali te epuis okomi paster okomi kotana bakitunga nani moto atiaka malamu nani moto atiaka moke nani moto atiaka ebele nyonso na mpona nini ozanga mosala sala mosala na yo planifie ntango na yo lere ya mosala na yo maboko sala mpo kokomilesa lere ya mosala na nzambe sala toba polo asalaki yango azalaki ndakisa biso mpe senge tokoka kolanda yango
mosali na nzambe lelo totelemi mingi mpo na bino mpo soki topesani mateya biso na biso te moto akoteya biso alali te bandimi bana kotonga biso na pembeni ngai na ndeko mo serviteur de Dieu na koyebisa bino oyo bosalaka misala te bokangami na église botika makambo eza mabe boluka misala bosalaka epuis bosala mpe kati na église bino oyo bozwi misala te boluka nzambe akopesa bino nzambe alingi bafeneya te botala bino moko ndenge nini mateya tobebisi mateya bino bozo remarke te bato okoteya na kati ya église bozomona te ke bible bazoyeba kotanga ngo malamu te makambo nzambe bayeba kosala ngo malamu te mais loko bato bayebi malamu koleka surtout na mboka na biso Congo pesa ekopesa melanga mateya ekamaka ya kopesa mpo na nini o biso basali na nzambe tolingi misala te na bino bato bofoni na kati ya permanence o non biso tofoni na kati ya permanence moi tobouge ete po toyambaka bato awa tosambelaka mpo na bato ezali bien mais ekopesa bino mindondo bozotela paster soki koteya na masina so bapesi mbongo ya kopesa bino mais paster mwasi eza na lipapa te bana na ye bana minerval te so bapesi mbongo na masina afuteli bango apesi bino te église ekoti mobulu te nyonso na mpo na nini feneya zololo kovanda goigoyi bapesa yo sala mosala chrétien sala mosala mosali na nzambe sala mosala moto nyonso na kati na mokili nzambe moto abaki tosala il faut moto asala mosala ezali te misala ezali ebele nde lolendo bolingi misala te lolendo bolingi misala te bamama ya zandu bino mpe lisusu conseil tokopesa bino kuna na Kinshasa surtout bino baoyo bokende na église bopesa ndakisa na mibali na bino mpo bayebake boli bato na nzambe bopesa ndakisa bozokende zandu oyo bozokende bozobakisa biloko bozoteka na kindumba likolo misala kindumba na nzambe alingi yango te zandu oyo bozokende ntango mosusu bozosala na ndenge ya malamu mibali na bino bakomi bana na ndako bozolinga suki kotosa bango te mpo na misala oyo bino boali kosala kokende koteka soki okoki koteka lokola ni mobali azwi mosala te mobali akomi zoba na yo botika biloko wana na bandi ezalaki mwa biyano na mituna oyo mama tali kotuna nde nalikaki kolimbola nda na kondima yeke nzambe oyo asalaka ye moko akosala baplace oyo nakoki kolimbola te to nalimboli te nzambe alobaka kati na mitema na bato ye moko akoloba po ayeba kobongisa moto na moto nzela na Merci papa nzambe. merci mama nzambe apa merci mingi na ndeko na biso Rudi oyo ayi kosunga biso na kati na interview na biso po tokoka koyeba eke na bamindele kutu bakosala mosala ya nettoyage collègue na ngai Rudi bamisusu bazali kuna na kati bakosala mosala ya nettoyage bongo yo olingi kosala te mais ntango ozokumisa o non po to ebonga mpo na mosala tala ndakisa nzambe apambola bino mateya na yesu esika kati na mitema na bino kosalela yango amen amen. Premièrement sur terre, nous sommes tous passagers. 50 minutes, un jour pourrait bien être le dernier. Maintenant, bien-aimés, nous voulons élever.
voici un conseil pour t'édifier. Très important, malheureusement, souvent oublié. Premièrement, sur terre, nous sommes tous passagers. 50 minutes, heure, jour pourrait bien être le dernier. Or et argent, pouvoir diamant, t'amèneront qu'à l'éperdument. Royaume de cieux, présence de Dieu, devrait être ton vœu, yeah. Bien-aimé, à quoi te sert-il gagner succès, richesse et de manquer le paradis? Oublie tes priorités. Bien-aimé, à quoi te sert-il gagner succès, richesse et de manquer le paradis? Oublie tes priorités. Oh, hey. Oublie tes priorités. Oublie tes priorités. Plonge-nous un instant dans le livre de vie. Plus Jean a donné qu'à recevoir, il est écrit. Si ta bénédiction pour toi devient une raison de négliger la parole, alors le Père il la reprend. Économie, épargne, faut en avoir, mais n'oublie pas au fond de tes semences, et tu réussiras, yeah. Bien-aimé, à quoi te sert-il gagner succès, richesse et de manquer le paradis? Oublie tes priorités. Bien-aimé, à quoi te sert-il gagner succès, richesse et de manquer le paradis? Oublie tes priorités. Oublie tes priorités. Oublie tes priorités. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, n'oublie jamais que le Seigneur, notre Père, soit priorité. Bien-aimé, à quoi te sert-il gagner? Oh mon bien-aimé, à quoi te sert-il? Bien-aimé, à quoi te sert-il gagner? Qu'il y a un seul chemin qui t'emmène au paradis. Bien-aimé, à quoi te sert-il gagner succès et richesse et de manquer le paradis? Bien-aimé, à quoi te sert-il gagner succès, richesse et de manquer tes priorités? Paradis. Travailler est donc un devoir sacré, une obligation divine. Tout homme qui travaille selon le plan de Dieu pour sa vie est un homme béni. Ce par quoi t'as la liberté, ce par quoi tu seras béni, car la main ne peut plus tomber. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va t'asservir. Prends bon courage à pas de son métier, car la paresse c'est pas de le punir. C'est par ton travail ton pays va se développer. Celui qui reçoit est esclave de celui qui donne. Ntango bazokabela yo okomi molungu ya moto azokabela yo. Nzambe akopambola yo nde na mosala ozosala. Soki osali te kolia pete. Nzambe alakisi ndakisa liboso asalaki mosala.